Siko omona ndenge nini musala na ebimi kitoko. Ah? Zelo tala. Wow. Eh. Mama bimi kitoko na ebisa yo. Tala kuna kitala tala. Tala. Pusa kuna. Tala ba bien. Wow. C'est bien non. C'est bien non. Na sepelo ça va bien kitoko ma. Kitoko olinga bono minene bono. Oui. Tala vraiment bien. Noko munene bonde bande ati a. Nyoso. Ouais, ndongo isanga mwa munene. Kai noko le munene makasi. Te ndongo olubana ke no za mwa munene yango olubana macha mwa muke yango na matisi mwa ndamu. Ndele olobaki yango zola miroir wana muke pa. Zola miroir muke. Dina bai boy na na photo. Noko ola munene ti makasi. Laksan olubane Na bai boy. Olubane Na bai boy. Ah, olobaki boye? Mais yango ndongo ebisanga siko nga na zwi forme ya elongi na yo, na zwi siko forme elongi na yo. donc il m'a téléphone nyo. Wana nyonso tatouage ndenge oyebisa tala tala bien pembeni. Noko mati makasi te. Ah? Nyoso boy likolo. Kasi tatouage ndenge oyebisa nga keno ezala boye. Ezala mwa munene. Nga siko na sala yango na faso oyebisa nga keno na macha mwa likolo muke. Yango wana. Eleki bele nini mama? Boye osepe nango te? Oui. Ah, kitoko no? Mati makasi. Oh, eza so boy. Ezaka bon, eza ngoka boye pona 4 ans. Après elongo na. Eleki bele ma. Pona 4 ans elongo na muke couleur ekodimine. Ebimisa vraie couleur mais ekozala ndebo pona 4 ans. Yo ebisa ngeza mwa munene te mama. Tu m'as dit que non, soyez un peu grand. Comment? Mais ça c'est pour des formes de figures. C'est ça que non moi j'ai fait. Hein? Noko boye ngala okuka. Nyoso boye. C'est belle hein? Nyoso boye. Ah maman bon, yo ezanga kiza mwa munene. Ngo na sali mwa munene. Noko mesure ngo te ya. Comme on ebisanga que non na macha mwa mukie. Yango na matisi mwa mukie. Noko ndimisa na vandi na. Ezaka pona 4 elongo na. Mais pour na 4 ans il était belé boye. Maman siko na sande yo moto la kisinga photo. Yango na sali façon photo. Kai boye bimi façon photo o te bimi différent. Ta photo ndeza. Like ça non. Non, avec le temps ebando kita malembe. Ebando kita malembe. Ezaka pona 4 ans, après 4 ans kolongana. Mais ça boye belé. On m'en a vu dans la sande. Là, tu tatoué, ils ont tatoué déjà pendant 4 ans. Sur ton sang, maman. Tout le monde a dit ça. Et le mois. C'est joli comme ça. Et le mois a dit seulement tu as nika. Même la ligne est longue. Si 4 ans. Laisse comme ça, maman, ça va. Te belé boye nyoso tikeli boye belé boye. C'est bon. Mais bimi différent na ba Laetitia te. Te o siko za forme elongi na yo mama. Abo ezangai. Ngala landi façon elongi ndenge expliquer ngeza la mwa munene. Yango ngana sali. C'est ça que moi je fais. Désolé maman, moi j'ai déjà fait. Mais rien à faire. Bapangusango, tatouage bapangusango. Noko luka ta dissolva bo. Ah bon dissolvant on a lukela wapi mama ta yo moko. Attention yake anda papa aussi lika bo. Yo mon balakanga na photo. Kasi ya mona na photo bo le na okenda oloba. Abo siko to sa nene ma. Mais ça ka oyeba sa papa que ça pour 4 ans. Ça va pour 4 ans face ça. Non, pardon.